musicien oyo mpava la salarié na musique chef ifonge wakena ko battre masima bible keba na kombo ya prophète Konde keba JF ifonge keba na kombo ya prophète Konde oyebi l'air rando ya mona ba mission na nenga mbika la remission kudu ndo salate musique okokate okena ko battre masima bible et puis OK tchaka prophète Konde oyo ala plus de 400 églises dans la ville de Kinshasa, à une église dans le monde entier, au touché Moutoyo, et ce n'est pas au touché. Ma carte, Ezali faute à Babot. Les parents, vous avez démissionné dans le rôle de Labino. Bon, Bana Oyo. Naïbi Kerol à Mobot, et Sengeli Aeba Mwana Nangai, Atambola Kana Nani. Doudou Famba ministre na biso ya finance, osana be filtrer. O bezo teka ba donner te yo faut tumba ministre pour to lia. Yo faut tumba ministre pour to créer yo. To yebi yango. Na sengi mbonga mutu te et puis ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas uski ushia yebi makambo indusa, ne m'appelez pas na zo dénoncer car na nenga idéologie. Mais tika na sabino naza ko ganga bo ezali vérité. Selon mes investigations, police ya mboka na biso eza na problème moko ya logistique. Trop de discipline, trop de répétition, trop de maquis à éviter makambo belé yango moni résultat. Et puis il fallait pas dans la goa. Il fallait dans la goa, il fallait dans la singana luketu, mais il fallait pas dans la Jésus-Christ de Nazareth avec impact na idéologie botu na pegin ça va expliquer binodi. Ba misembo za la reconnaissance na dili kinwani. Bolia mboka dili kinwani mais to ga suma banga dili kinwani ke ingratitude ba musicien. Didi kinwani mosombi monene pe moteki monene mabanga ya talo. Le prophète Konde Paul Dominique va vous coloniser et la colonisation durera très longtemps. Adoyou va no kimia pour répondre il était ngamona ko s'en charger na ye. Jeff Ifonge faux musicien. Jeff Ifonge faux pasteur. Jeff Ifonge mutampavala. Jeff Ifonge pour un prophète Konde boya to finga pour l'air na yibi na mutambanga ngozo eloko moko ya mbalasuka. Ngolapa. Yo le gana mbanga. Mokili Mobimba Bozota la humble serviteur Nabino Pegin Sasa le terminateur de la presse na main libre. Oui émission na betara main libre na lobara na haute voix na gangaka pour na dénoncer pour na ko accompagner ba oyo faut na accompagner dans le cadre ya ko communiquer autrement. Lelo nazana deux sujets to lobela lelo sujet boso normanda na sujet ya insécurité Yambo Kanabiso, surtout dans la ville province de Kinshasa. Le général Blaise Kilimba Limba, numéro 1, il y a la police ville de Kinshasa. Autant à Kitaki na terrain, où est-ce que y a image, tant à Zongi Moussala avec impact, avec décision, avec multiples services et puis multiples stratégies. Général Blaise Kilimba Limba, tant à Kitaki sous na Tchangou, a prometté qu'il va renforcer bango ba élément. Atindele bango ba élément bana Tchangou mikolo bali na ba effectif ya ba policier et belé pour na sécuriser bango. Mais dans le cadre toujours ya Moussala et Salama Malamu atindaki collaborateur naïe le colonel Faustin Numbi, très intelligent, très efficace, très intellectuel. Et puis, à Tony Samina, sa sagesse moko impossible, pe à salaka na instruction ya hiérarchie naie, à kitaki nanjil, boza komona mubange na parade et salamaki nanjil wana terrain Bouddha, oyo a solola ki na ba policier a bendaki bango matoi et puis a solola ki na population et loko na sepeli po a betaki c'était likambu ya collaboration pe ya ko dénoncer population il faut à la collaboration directe na ba autorité à police pour na ko dénoncer ben civique oyo baza ko fingisa pe ko nyok la population
okoki ko dénoncer na ba façon ebelé oko dénoncer sans que ba ke yone muto kene ko funda yo muto kene ko dénoncer police azali nzambe te ayeba ke ndako kulu salaka ndako kulu yalaka kasi en exclusivité mondiale na lingina chela bino ndenge nini colonel Faustin Numbi asalaki musala kitaki na terrain azwaki maloba et puis ba présenter pe sous ba kuluna oyo il faut ba kendaki des droits, il faut ba zonga sous na prison, il faut ba zwambanu na bango et puis les sous dans le cadre de la communication à proximité colonel Faustin Numbi P3 il y avait le province de Kinshasa a kene ko rendre visite na famille moko boye o baza ba victime ba côté l'équipe bango a kene ko soana libota okoyeba ndenge nini il faut ko protéger bango pe donc c'était bien. Bref, bolanda exclusivité oyo na lingi était biso to accompagner la police pour na kolakisa ndenge nini police eza ko sala musala mais tikana bisabino naza ko ganga bo ezali vérité selon mes investigations police ya mboka na biso eza na problème moko ya logistique faut la clair yango nazo beta set na autorité surtout na chef de l'état garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai pegin ça sur le terminateur de la presse congolaise et puis communicateur privé na yo nazali ko informer le sous na bi ke yo za informer ko le ka batunyo sur na Congo mais ko rappeler ka yo kaka ke police ya mboka na biso eza na problème ya logistique. Quand je dis problème ya logistique c'est par rapport à une investigation nga na sala ko na accompagner la police partout. N'accompagner la police partout dans le cadre de communiquer, dans le cadre d'accompagnement, dans le cadre de la visibilité, n'a constaté que la police est un problème logistique. Quand je dis logistique, ils ont un rôle parce que ils allaient dans le domaine sécuritaire, domaine il y a des secrets dans la télévision, mais le problème il y a mandou qui moussou tebe taraté, le problème il y a moteur là moussou et antenne les amoukier on a problème il y a réseau tout consort problème il y a mituka na terrain les amoukier problème il y a donc bref et quand on a carte logistique mamsou encore beta CTT parce que ezala ba milliers mususu oyo police ko kitaboé pour quand un civique boy a robeta massacité dans la logique des choses nini lisasi moko ndenge bolo bakana l'armée ezaka trop cher mais sikoyo oromona boye balacrymogène les amoukier et nous avons plusieurs stratégies ko neutraliser kuluna mais sans kobeta lisasi. Nous avons aussi des armes blanches pezalaka okobeta mutu masasi bo marate mais o neutralisaka et ça bena matraque moko atoza musika suba niature ngo tana nzoto atoza ki pomba atoza ki kinani et neutraliser penzoto pourquoi ikao mais biso ana mboka na biso to na ngote non na mona na ngote parce que ba mutu mona ka beta mutu nzoto totala haute c'est pas bon. Il faut accompagner la police pour essayer de faire ndenge esengeli. La police est disponible, il y a que ça, il y a que travailler. Surtout, combattre la population, mais nous avons un problème de logistique selon notre investigation. Mais volonté, il y a que ça, la police est même motivation. D'autres fois, les policiers ne sont pas motivés. Les policiers qui sont dans le terrain, les policiers qui sont au couvre-feu, alliés, motivés. Bon, si on est motivé dans cela, on est à Chombo. On est à Chombo. Malgré que la mentalité est différente. Il faut police. Et ça bien motivé. La motivation est permanente. Et puis, morale, il y a police. Il faut toujours jouer. Pour ça bien. Là, ça n'engage que moi j'accompagne la police, mais place à Mbeba, il faut dans le baquet. Mbeba, ils allaient telle place, bah continuer à bongisa. Là, surtout, je m'adresse aussi à VPM Nabiso intérieur, maître Chabani, grand frère propre. Oh, nous sommes ça y est, Amekako, Koluka stratégie, même chaque ville, Yamboka, bah quoi accompagner police. Na o état logistique c'est très important. Nasir yengezo la minga globa minu ngai mbanga pasi bolanda ba élément oyo
et ça la plaisir na bana ba soda nyonso pour ngana mwana soda et sengeli ki toi accompagner ba soda toi accompagner ba kondi oyo baza ko travailler na sincérité na loyauté nyonso na lobakango mettre foi ezali naza parmi ba journalistes bazwa chance que mokonza mboka ya mbanga mbalebele et puis naza communicateur privé na ye et puis ali grand frère na biso ya limité Dani ASC Pelas ayebi plusieurs fois avant même à la président puis il vient dans idéologie OK na ba fait vert ba j'ai dit polémique aux pomper pour les qui n'a parlé aux mo loko mettre fois tangu na mona mokonza mboka ayebi sanga ipegi terminateur de la presse bato nyonso bazo soutenir ngai bato nyonso bazo ko travailler na vision na ngai il faut accompagner bango asenga mbongo te ba ministre ebele on accompagnaka ba soda ebele on accompagnaka ba policier ebele on accompagnaka na senga mbongo te je le fais par amour et puis je le diffuse dans toutes mes plateformes na ba chaîne na ngai on a soma ba espace na ba page na ba plateforme na j'accompagne la police là na outil terrain na yena plateau pour informer bino musala police eza ko sala c'est pas pour l'argent je dois les encourager et zapper le lengekani gouvernement pe mboka na biso boza censé ya ko tia ba moyen pour la police et ça la musala nango kitoko na ndenge elongo bani mettons bozo tia ba moyen te ndeni musala e ko sala mamalamu tango moko ko so ba carabina tout konso makamutu eza makambo na télévision te parce que et ko pesa soni même na bato ba libanda comme on a que police est na volonté mais ba moyen ezalité alors bola na ba image reportage oyo en exclusivité mondiale il y a P3 mon colonel Faustin Numbi très très fort et crédible je vous confirme avec force et avec agressivité tolanda image moto zo matolo le maramusu c'est parti. Mais au 4 c'était. Ah pour fonder les gens combien? Oui, vous mais là, et vous allez là, on va aller là. Oui, puis pas la carte. C'est ça. C'est ça. C'est Ili makambo wana nyonso esila tolingi na chango awa na njili to martele oyo tokozwa lelo à partir ya lelo toko dénoncer para ko dénoncer kuluna baza bafandi bauti na lola te bafandi na bakartier moko na biso moment omoni bango bafandi na nzela oyo tozobatela mabele kende kobenga police akanga bango toyokani voilà c'est la seule façon oyo tokosilisa babanditisme urbain oyo tokomi presque baimpuissant bato bazokata na maboko mosusu wana oyo bourgmestre auti kotala wana aza na mosapi ya moninga na yo akataki epuis bazoloba mabele je ne comprends est-ce que makambo kala ezalaka bato batelema kaka boye oyo mabele akoleka nani yo oza nani mabele je ne comprends rien et la plupart na tobotaki mais toti kaka na mokumba ya baparent na biso ebele bazaka epai ya bakoko est-ce que nakosi ebele bazaka kaka epai ya bakoko tokende kotambola tozwi zemi papa oyo abotaki ngai azwaki charge na ngai lelo ekontinue kozwa mpe charge ya bana na ngai voilà kindoki e nyonso wana eboti bana oyo nde eboti bana oyo ebele baza epai ya bakoko soki bakangi na polise okomona koko nde azoya papa wana koko na ngai papa ayebani te
Maman Ayebanité. Les policiers qui sont à l'écoute de la population. Les policiers qui sécurisent réellement la population. Kobo Sanate, Kosaliwe Moutou. Naboutou, ceux qui ont interpellé, bonjour papa. Tout n'a pas si naïe. Tout n'a pas si la population ont sécurisé. Yoko Bakisele pas cité. Yokani? Ok, je pense j'ai touché les deux préoccupations. Il y a commandant district, non, il y a beaucoup de Nabiso. Il y a Mibale, la zone de l'IEPA, il y a population, Nabiso. Laisse-moi tout. Oh, il y a toujours comme on a awa. Bauti na lola te. Bafandi na biso. Bazali baleki na biso. Bamususu bazali bayaya. Ya bango, ya bino. Bazali lisusu bana. Ya ba mama onamoni ona batata bazali awa. Mais boni batoyo. Bokobomba bango. Et chose grave. Toyoka na malamu. Bisika nyonso omoni avenue oyo kuluna ebundi omituna pona nini na avenue ya sima babundaki te kaka na avenue ya liboso bisika wana oyo kuluna ebundami ezali ekiri siège moko ezali wana na carte ezali faute ya baboti. Les parents, vous avez démissionné na rôle na bino bo bana oyo naibi kerole ya moboti esengeli ayeba mwana na ngai atambolaka na nani. Mais lelo toyebi te soki moboti atulaka lisusu mwana na yeke atambolaka ayebaka lisusu te. Bozo komonaka bango bafandi na quartier bazoyebisa bino ke tozobatela mabele. Ye akobatela mabele aza nani? Akomi policier? Akomi militaire? Te. Pe okomona batu mususu bazoleka batiki bango na groupe bapesi bango na mbongo ya café. C'est ce qui se vit dans nos quartiers. Mais bakofanda wana yo kanisi bana malamu. Na butu bakobima. To même na moi bake na quartier ya Ngambu. Bake kosala babioma na bango. E bazongi kofanda pa na bino. Kuna pe bango pe bakoloba te tokende kosala vengeance. Bakamati ba machette et bake pour attaquer quartier na bino. Voilà là où se substitue la responsabilité. Ici la responsabilité à biso ba parents. Kulu na oyo ekotungisa biso te. Soki parents akamati musala na ya ki parents au sérieux. Kulu na ekosila soki moboti ati contrôle na yaya libota kangana lo bakulu na oyo bazali pembeni nzinga susiat na yo. Me bango wana ne bakomi ba éclairer bazotia yo na bobulu bokende kokanga batu na ngambo. Voilà pourquoi on ne cesse de voir les images, les policiers accompagnés na groupe ya batu bazana ba machette bakepe kokanga ba groupe mususu. Wana osali msala nini? Hein? En matière d'insécurité, en matière de Kuluna, tu n'as pas d'alliés. Aux alliés, alliés na yo, ils population, oh yalingi kimia. En matière de Kuluna, tu n'as pas d'alliés. Alliés na yo, population yalingi kimia. Tu n'as pas à t'associer à un groupe de Kuluna pour traquer un autre groupe. Non. Non, camarades. Soko Ebi Moussala, c'est bon, mais Soko Yebite, qui n'est pas commandant à la Kisayo. Au sein de nos unités, nous allons dans notre bengi, formation continue. Au commandant chaque tongo. En donnant les vrais consignes pour la Moussala, et Sengeli a rappelé Bana Naïnyos sur l'éthique et la déontologie policière. Ozali na tournée na yo, ozali na patrouille na yo, conduite na ozali nini. Okokutana na mutu na butu,
ya liboso okopesa mbote. Bonsoir monsieur, bonsoir maman. Ozokende wapi? OK. Soki omoni nzela eza molili makasi, ere eza tardif, bomemi ye, boke kotika ye na ndako na ye. Ezali à accompagner toutes les personnes au Koutana Bango na Boutou pour protéger Bango, Bakutana Makamate, OK Kotikati Nandako, pe Ozongi Osepeli na Sali Moussa Nanga combattre la population na biloko na ye. Ozali wana te pona kokutana na Boutou, obanda kutuna ye carte d'électeur. Lokuta. Tu n'as pas ce pouvoir. D'ailleurs, carte d'électeur wana ezaka na valeur ka liboso ya urne. Siko urne nini yoza kotambola nango na butu po tuna ye wapi carte d'électeur. Okomi na seni na yo na butu na poche. Voilà tout ce que nous déplorons aujourd'hui. À présent, banda lelo, dans des tournées, dans des patrouilles, on avait été d'abord informé à la observation des Kuna, ils ont pris quand même du temps pour faire tout ça. Garçons, vous avez qui ensemble? Oui, Kasimoto Wana. Là, ils étaient. C'était ainsi. On a reconnu personne. Ils étaient tellement nombreux que certains d'entre eux étaient entrés dans la classe. Une grande quantité était restée dehors. Dans le quartier, c'est pas la première fois parce que nos voisins ont été agressés. De l'autre côté aussi, ils ont déménagé pour des mêmes raisons. Donc c'est quelque chose qui est fréquent dans les quartiers. Bouti kolanda ndenge nini police eza kosala musala nango sous la bénédiction ya commissaire général ya police mboka na biso le général Benjamin Alongaboni et puis musala kitoko oyo général Blaise Kilimba Limba combattu Benjamin Zabati aza kosala et longo na ba collaborateur na ye oyo baza kosala musala kitoko. Sincère félicitations na AP3 colonel Faustin Numbi, sincère félicitations na colonel Sami Mouteba, sincère félicitations na beau-frère Nangai, le colonel Israël Nsanga Wansanga mwana Wanzambi oyo mokonzi ba pepe oyo azako kita ko kanga ba mituka ozala nani ozala général ozala ministre au côté sens unique kanga ye cha ekuna parce que il faut respecter Mideko. Yepena c'est un combattant et wana pena je le confirme avec force et avec agressivité et puis le sous na robosa na raté mon ami personnel le capitaine Miyoto toujours tout près du chef. Mon ami personnel, merci beaucoup Nabino Nyonso. En tout cas, tout soutenir la police et Mboka Nabiso avec impact dans l'idéologie. Deuxième événement, Ezali, mercredi lobby, chef de l'État garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand prêtre de l'Ikonzinga, qui noya solo mutaindusa, azoko kitana, chopona kisangana avec impact dans l'idéologie. Kasi Jean-Baptiste Afachi. Jean-Baptiste Ouakenara a annoncé que Jésus-Christ Azoya, ministre national, ministre des Finances, Doudou Fouamba, que je confirme avec force et avec agressivité, malgré que n'allait là. Je parle dans le cadre de l'accompagnement. Nada journaliste en Zalate, qui est dans Salabo, Mandia, Djalelote. Nazalo Bangoya, il y a solo Doudou Fouamba, Azaro Sala Moussala qui toque jusque là.
malgré que ba combat est trop bato belé ba sangeli Doudou Fwamba mika pour combattre Doudou Fwamba beaucoup c'est makambu bo créer ba donner na yebibino groupe ba journaliste ya mbika na ba infiltrer Doudou Fwamba ministre des finances ozala ba infiltrer na kati na yo mais na repère ça ba donner bongo te Doudou Fwamba ministre na biso ya finance ozala ba infiltrer o bezo teka ba donner te yo faut tumba ministre pour to lia yo faut tumba ministre pour to créer yo to yebi yango na sengi mbonga mutu te et puis ne m'appelez pas uski yebi makambo indusa ne m'appelez pas na zo dénoncer car na nga idéologie Doudou Fwamba kiti na terre promise et pakebo et VPM Chabani pa kiti na pointe ba ministre ba roya mbika pour y Fachazo kita ba accompagner grand prêtre tala botala image préparatif nanu avant Doudou Fwamba kita kisangani tombe et tu comprends Doudou Fwamba na impact na kisangani et au moins il pose à la ministre à solo pose à la députée à solo il faut appeler leader hein vous appelez aux nos ministres aux nos DG mais soit leaderité on a base sans impact on a Mutalika est-ce que vous avez leader on a Benjamin est-ce que vous avez leader on a Whisky est-ce que vous avez leader on a Simisi est-ce que vous avez leader on a Peggy Tassa est-ce que vous avez leader on a Igras Mabiala est-ce que vous avez leader on a Petit Nanga Seda est-ce que vous avez leader na Kankokolo attendez personne ba ebio Doudou Fwamba dans impact pas dans la quoi botala ba image nengeni ni préparatif et salamak et puis Doudou Fwamba kiti pour sensibiliser population ya Chopo kaka nenge Chopo pe ki sangani bazalaka sensibiliser mobiliser pour na ko voter Fachi Beton pour ceux qui va voter Fachi mingi na ki sangani na Chopo wana grâce à Doudou Fwamba pour être leader pakebo onimate siko botala ndenge nini mwana mboka Doudou Fwamba e ba o différence yena akitaki terre promise impact ya nyama moi indusa moi lisolo na 500 ba image mbika bolana nango susu en intégralité lobby nango susu boza image ndenge nini Fachi Beton ko kitana Chopo na ko tshela bino yango kasi moi lutona de oyo et c'est la bino plaisir pour na la sabino que il y a des ministres au baza ba leader na ba kwena bango il faut que ça peut Fachi que boza ba leader net na Congo central André Wame Sonkololo qui grand prêtre de l'Ukonzinga porte-parole à Babena Congo Dirikaba chef de l'état aza leader pour te quitter na terrain dans le cadre de la pré-campagne ko sensibiliser ba voter Fachi résultat ngwana na Congo central ba vota Fachi danser grâce à André Wame Sonkololo qui na ba ministre mususu na ba DG mususu na ba ndekonion so to travailler ensemble sans ignorance. Alors bon andasiko indusa Doudou Fwamba pour se pelisa batoto ya Chopo batoto akisangani jambo eno batoto akisangani mienduku weno Peggy Tassa le terminateur de la presse congolaise musicheke tunapima Swahili di alors yenge so la mingo lobele zalimbinu ngaimbanga pasi tolek
mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa quote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc les chefs viennent voir de ses propres yeux l'évolution de ces travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc les chefs viennent à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Merci. C'est un puits d'adduction d'eau potable d'une capacité de plus de 3 mètres cubes qui est construit au standard international en faveur de fidèles musulmans qui fréquentent la mosquée centrale de Kisangani. Une dotation du ministre national de Finances, Doudou Famba Likundeli Boutaï, saluée par l'ensemble de la communauté musulmane de Kisangani. Cheikh Hassani Kabongo, chef de l'entité islamique, remercie Doudou Famba pour ce geste et prouve l'importance de cet ouvrage. La communauté islamique de la province de la Tchop, à travers la mosquée centrale de Kisangani, remercie la fondation Doudou Famba pour la dotation de l'eau de forage que nous estimons. Ça sera pour nous la permanence pour le bon déroulement de prières dans cette grande mosquée, car la purification pour nous est l'une des conditions pour effectuer cette prière. Pour Rachidi Lusangui, président de l'association collective des musulmans pour le développement communautaire, cette œuvre est tout d'abord le reflet du dynamisme et de l'engagement de son association. Rachidi Lusangui appelle les autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas de Doudou Famba Likundeli Boutaï en soutenant la réhabilitation de la mosquée centrale de Kisangani. Nous disons infiniment merci à son Excellence Doudou Famba pour son geste de charité à l'égard de la communauté musulmane. Puisse aller très haut, le bénir davantage et l'assiste dans ses lourdes responsabilités. Mesdames et messieurs, nous réitérons notre appel à toutes les personnes de bonne foi à nous accompagner dans l'attente de nos objectifs fixés, dont la réhabilitation complète de la mosquée centrale de Kisangani. Madou Ramazani, directeur technique de la société RAM Corporate Service, entreprise qui a construit cette adduction d'eau, revient sur les différents travaux exécutés. Les travaux ont consisté à l'inspection du site d'exploitation en faisant une étude topographique, la foration du puits de grand diamètre d'une circonférence de 36 cm et d'une profondeur de 18 mètres, l'équipement des matériaux et matériels appropriés ainsi que le raccordement des réseaux de distribution d'eau du puits à la citerne vers les robinets, etc. Est alors intervenue la coupure du ruban symbolique par le président d'intérim de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, l'honorable Paul Rifelo Sabomboli, suivi de la visite de l'ouvrage du tank au robinet à la grande satisfaction de tous les invités. Doudou Famba Bouti ko mona leader onga ministre wa base nao siko to kotala ba ministre pe wa ba leader to kotala ba DG pe ya ba leader to kotala ba journaliste pe ya ba leader musoso azomi comme ce leader na makasi ongai na sala marche de santé pona nini boye ongai na ko inviter boye yo ko toni sa stade de martyr le roi Zacle yo leader le Zacle sans publicité, sans banderole. Zach Latoni, c'est la stade de martyrs. Les seuls journalistes en Afrique, à ça l'événement dans le stade de martyrs. Toro ignorera, tu sais, il y a un calé, il y a un ancêtre. Même si les gens ignorent, Zachary Bababasso, les députés sans frontières et opérationnels, leader incontestable, n'a pas confirmé les sources, mon géniteur, mon mentor. Même si les gens ignorent, nous allons les coloniser. Et la colonisation durera très longtemps. Idéologie Mukengesha et Mutekesha dit.
Alors tikana vandi sa mon colonel Gimpela na Brazzaville mutu o akengela ka vie à présence asu a sacrifier jeunesse na ye pour akengela ka présence asu nanu to yoka teke o baba mbisa asu libanga o cortège baba contournango pour que keweni lisoka munduki o comprendre te dit avec le colonel Gimpela très très fort et crédible mon beau-frère même si les gens ignorent na ko bossa la raté mon colonel Tchenjen pire vieille idéologie bancale on a vieille Pékin ça c'est quoi yo bon ba relation na haute je confirme avec force Syriac Obili Motema Marina Ngeso je confirme avec force grand prêtre de Ligonzinga le président fidèle Fidos Onduo Franck Esport Tikana Vandi Saya Bidier l'ingratitude est condamnable l'honorable fidèle Bidier LB ta idéologie mon impact Tikana Vandi Saya Medar Milandou Tikana Vandi sa grand prêtre vous belé Akwala Alain Akwala Alain Akwala type grand prêtre de Ligonzinga je rends hommage na grand prêtre avant de sa culture Afrique paix à Congo Brazzaville Beethoven Yombo Germain Pela paix à son âme vieux Tovan cette idéologie alors on a Brazzaville et bien on a faut maman alors bon auto que attaque du conseil ami qui le roi Nilermo pour na Beethoven Yombo a contribué fort dans le mouvement Beethoven Yombo Pela je confirme Roga missile 4 fois musicien patron Moutaro Boudé Roga va repérer 1000 fois ça nécessite même place nana leader monsieur na fou la terre on a reboire alors Roga parce que c'est un patrimoine de la musique africaine tango tanga ba Fally Ipupa tango tanga ba Chibem Piana Weranson il faut pas tanga Roga un polyvalent musicien chanteur compositeur guitariste son akosi botu na mutalikasu masa Roga salut alors pour mon ndenge na ko liatige na Roga faka question na ngai réponse ya ye succès à Roga yota wapidi nani nganga Roga boye ba idéologie nango et puis Zénith eza kozela biso na 2025 félicitations à Fally Ipupa po na moins de temps muke azana ba concert ebele nzoka ne Fally concentré na ba coulisses concentré na ba maki concentré na ba répétition et puis sport Fally c'est un sportif à ça toujours sport pour la performance naie et puis travail ebele c'est ça le secret. Il y a musique, il récite, il y a Fally. Trop de discipline, trop de répétitions, trop de maquis. À éviter Makambo Belé, il y a un résultat. Et puis, Fally pas dans la Goua. Fally dans la Goua. Fally dans la Singana Luketu. Mais Fally pas dans la Jésus-Christ de Nazareth avec impact dans l'idéologie. Botou na Pékin, ça va expliquer Binodi. Malgré que Pékin, ça dans la Goua, idéologie a j'ai révélé, idéologie a prophète Konde Paul Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a un aza ko informé musicien ou en pava la salarié na musique chef Ifonge ou agena ko battre ma Bible. Keba na kombo ya prophète Konde Keba. JF Ifonge keba na kombo ya prophète Konde oyebi l'air rando ya mona be mission na nenga mbika la remission kudo ndo salate. Musique okokate. Ogena ko battre ma Bible et puis o kretiaka prophète Konde oyo ala plus de 400 églises dans la ville de Kinshasa, à une église dans le monde entier, ont touché Moutoyo, et c'est le coup ont touché. Le prophète qu'on a répondu, et puis vous avez petit, vous avez pourquoi dimi. Vous avez pourquoi dimi. Ah, on a comprendre. Au final, le prophète qu'on a prophète qu'on a bon pour nanini, au bas ça va vie. Ah, on va vie na YouTube. Donc bon, nous le kangora, pour au final batu, pour ba vie baksama, ba bonne pour baksama. Le prophète Konde Paul Dominique va vous coloniser et la colonisation durera très longtemps. Adoyou va no kimia pour répondre il était ngamona ko s'en charger na ye. Jeff Ifonge faux musicien. Jeff Ifonge faux pasteur. Jeff Ifonge mutampavala. Jeff Ifonge pour le prophète Konde boya to finga pour l'air naïbe na mutambanga ngozo eloko moko ya mbalasuka ngolapa. Yo le gana mbanga
to dosambanga po vie spiritualité vie makambo belé ya mboka mweto to ko finga raté ngaza muto internet te na TV bo finga ba bêtise biso to banda TV internet ya la kité to banda kité TV zonga na parler que notre la zacle que la pegin ça dit zonga na parler que notre numérique o ta la jeudi polémique dit bato na solo ka ba zonga bato jeudi polémique avec pegin ça même Fachi beto belela yo kumbinzi la watu beta ba kumbinzi la boy période wana yo zalaki fanatique yo tango pegin ça aya mamutalika soit kimi makina kimbwala mutalika sa kota makiare nufele mufuna bifi tika mufuma tika mouvement zonga ba faire na yo mususu mo suko ko pesa raison mutalika so grand leader analyste patron ya liboke bo consommer ngope je suis le seul journaliste on a le chaîne YouTube dangake bo s'abonner belé na liboke nam to sala bo s'abonner na liboke pour mutalika so sala musane bien mutalika sala musala bien même mutalika so ko so douter que bo s'abonner pas peki ça ayo ba ke bo se désabonner pas peki ça bo ya pas ngai on a déjà good impression mutalika so avant ça la promotion à liboke mais avant ça la promotion peki ça te na ninga fête mon fuka ba non bo s'abonner na chaîne ya massa na roga mais peki ça peut-être voilà comment le faire peki ça ta petit frère na ya palette ne mutalika so no sani ya la nga famille pour l'air to sangana na ba leto sangana na ba to sangana na bande ko na ngai le grand manager international Vasco Mabiala to zonga village nzela mona ba mutalikaso même village to zonga nzela moko na ba fere mutalikaso Vasco Mabiala na susu waze kwa Nixon Gibson mutukondolo na susu Manoa kuwa 50 angolais 50 mkongo nani susu ba miseto ba yombe na ba Karamapa ozu ba théâtre ozu sobe vie de loin ba Kongo bili to sangana isko mbika mayombe wo Congo centrale wo to ze belé so to sangane ba mise ba Congo yango photo boule comment to kozongisa ki de Kinshasa Mabiala on a top pour leader il y a ba musicien tout il y a musique folklore il y a ba yombe c'est Kinshasa Mabiala malgré succès ici là mais banzembo et beta makaka katala ils sont nzembo katala ils sont en fête no beta nzembo Kinshasa te katala ils sont qui matanga famille na yo beta nzembo Kinshasa te c'est comme tango mutombodi kemba kufaki pe son âme to se référa qui na ki oyo mutalika so beta na mouvement mutombodi kembe rengo wilana wo mutalika so lelango là voilà c'est ça dans le cadre de l'histoire ne tombera jamais histoire ne tombera jamais faut zongi ça histoire bon pour na na sukia na que de sola mukena na kesolo na mukina na Didi Kinwani na silate ba misembo za la reconnaissance na Didi Kinwani bolia mboka Didi Kinwani to ga suma banga Didi Kinwani ke ingratitude ba musicien Didi Kinwani mosombi monene pe moteki monene mabanga ya talo immeuble ya Didi Kinwani a gagné bango na procès Fachi beton fongola misu pour idéologie wana ba sali ba complot ebele ba combattre Didi Kinwani mais ba kokitse justice c'est sali musala na yango je confirme Didi Kinwani ngai peginta avec force et avec agressivité mais na beta sur mo na beta moté bob na bana bo polémique o yazuli banga telelo bob na repêchage o bo peginta c'est le terminateur de la presse aux ali main libre donc main libre ko ya bo tata aux yeux main libre Toleka